Comment il a kata circuit zo analyser on deni Poutine. Eza loi nature eza mokili ya Nzambe. Eza o salama. O batutu ba mona. Mutako empêchant wazate. Jani Faye azali nga tant que mutu ya Chic Choc Loenge et pas vinga Dios. Baza ba vieux ba yamba biso na Chic Choc Loenge na ko tika corner qui débouité et puis ces derniers temps ana lo ba photo qui no beta na stade de martyrs. À la vie tout vendre la épée na Saint-Geneviève des Bois ba série banka César nous te qui les cheveux na biso moko na de maga vraiment question me repose en paix nzambe ya bolingo ya mbaye ndenge ezalaka kaka vraiment to sebili na communauté congolaise vraiment bayambi baleli bayambi batindiki ebembe ya kulutu Jani vraiment bien et voilà pour qui n'a richa ça be bayambaye bien. Message qui n'était qu'artiste et musicien c'est le au lancer dans la communauté na ba congolais ya diaspora. Message ezaka tous la bomoko tous ngi la bolingo ezaka kala tanto ya na 99 bolingo wana ezala et puis boboto ezala baleki babanga mikolo babanga baleki voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, courage à toi Oscar. Merci pour la présence. Voilà. Merci. Merci. Imbattable Churamboma Boni. Ouais, bien Miguignema PDG à sur la vérité. Tout le monde ah mais ngana outi na morgue, tout ça qui na la brine, famille boye amonata na kata cercueil. Azol la ko ikuna mabele ba vidéo eza bande ko bazo insérer biso zo na lisa ondeni et pour c'est la brine qui na droit mona ata corps ya Jani Faye papa bane. Non mais image wana même ngai choqué ngai na lingi ba congolais to réfléchir après de ya Jani qu'est-ce qu'on peut to envisager nini. En fait l'horreur c'est comme à ça commettre horreur, à ça commettre drame, à ça commettre faute. Mais Nzambe oyo mukolo mokilo azali donc ceux qui asala ke loko ndengona lokola abel kaye abomaki abel Nzambe de mta justifier qui est-ce que le nom de tofuka misi la brina miso bato pas fuka mapa là lo bake non azolela na ki kolela na olaki singa na image alobi ke na yebe lo côté mais est-ce que on a na sala mabe ngo ya boyete même si mon frère Jani était vivant akoko linga pe boyete quand même total pe bano ya atiki bana misa to sala boy lokola ndeko na biso eke la brina bomi ndeko Jani to bomi epelelo akufi bongo bana misatu wana nana côté na communauté na biso azolanda image partout dans le monde ata côté na binga na kozabana na misatu na boko la bango c'est qu'on peut réfléchir c'est ça tout ça ba congolais photos za la ba to longola ba émotion to longola makambebele on peut faire des choses bien to lobite ka sala ki malamu asali mabe o azolelisa mokili mobimba oyo mais kofuka misaye boye ça sert à rien même ata mona ki Jani même mona ki qu'est-ce que ça pouvait faire nzamba ibi makamyo so eleka ki na kata ndako wana na lobaki phrase on émission na mutako iba makamona ko leka batno so ezaka yemoko Jani parce que yenda ko expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé pas comme na mabele lokola za souté boutika ya salo ya lingi nzamba futa lokola kae mais ko fuka mise boy na za d'accord nango te parce que fuka mise te mo ka fuka maki pona osenga pardon parce que bolinga ki ta mona day wana yango fuka maki pona kolakisa sino wana mais je crois que tabatika ki atala elinga pona nga na moment tokomi na yebi Jani kerda mais il faut bon na Jani a sacrifier vie na mobimba sacrifier makamno nyo supona kozonga na ndako la brine il faut penser aussi à ça tozoloba émotion mais bota la vie na mobimba tiki vie na etiaki kozonga na beta wana mamso ezaki pona bana na wana aujourd'hui les enfants sont là maman na banga sali mabe mais totika nzamba jige ke biso to komako to beti marteau to funiki makambu banda makambe makiti lelo il y a un temps photo vana to ba ah asali mabe mais bana lokola bazali ye mokatika la komona mabe ona na bana wana c'est tout mais ko sala boye pona ngai mais na sepe na communauté ndenge ba ikolanda kolela Jani na moni bena ba na moni bande ko nyosu bali na sepe na anecdote c'est le sala kinzo kane bazako zala na côté tango bazaki pe na système tie na seleo bazako no fa na kwe moko boye to bazela mikanda te ba ngomba ina seleo bazako fa na kwe moko na bafani bazo seleo bazo selelo ba sa ba conseil d'amis conseil ego sim to zwaraka so yo zui pesa kana betaka kayu ezaki bongo na seleo azolanda ngai parce que seleo pesa ka do ke betaka kayu c'est le muti akopese wa mutamakele wana donc je crois que merci mingi na ba artiste nyonso surtout na bino presse na bande ko nyonso bozolanda na yebi ke lilobo na lobi ko choquer ba te belé mais surtout vendre après des mois des années pour comprendre que na moni d'avance c'est bien ya kofuka misa mwana mwasi wana mais c'est mieux ya kotika ya vivre na bana wana un peu parce que soka zate lelo akufi lelo bana ba otika na passe bobi ne ba place ka bana mine makambeleka oui. Elle a combien une faute, une erreur, il y a une erreur. Mais si comme ça il faut tout le solution, l'irréparable fait. Au moins
tango bayelaki Yesu Christ moi si moko salaki ekobo Yesu Christ ayebaki ke ba vierge bazali ayebaki ke na kati ande de la baza sa masumu bazali mais olalo banana na za vierge banga bo mwana mwasi na ngalo bayika oya sana lisuma boete atombola libanga abambaye c'est là tout le monde était parti donc tozo lobawa mais tozo na kata sala bana basi nazo mona tango bazonga na ndako na bazo nyukola pe mbai na bango ba misu bazo souffrir ko le quand même Jani bazali olaki senga image ande ko na Bruxelles nani Gabi Kiwaka est-ce yo moni congolais moko sala bili kamunaye bazo zela kufa boisi ko tele matolo balisusu non c'est le moment donc bandeko basi photo changer ndenge mo pena bandeko mibali na moni image moko popolo nkela alexis na tanga zakolo tango Jana zakolo ba mwasi na ngai bagi yangoyo la brine pas aki pemé na mwana donc quand même ça na donc pour moi non ndemo ba règlement de compte moko ezala ki wana Jani azaki nango président te yangona de so ba total image wana bien bokomona ke humiliation et salama ko to musu moi ça ngo plus que ça mais yé muninga na liwa ya mimine na liwa te akena botina mbali musu bazana ndako mimine na to mais Jani ko supporter te yango ndeko na biso lelo o biso tozo lela pasi na motema vraiment miki non mabeleza la pété pona ye ki ça c'est yambaye malamu ki ça c'est SPSAE o ya zangaki vraiment on a koloba yango wana en tant que l'imbattable Churambom rendez-vous na fauteuil jaune nazoya miki nazoya toko tozana kinani kinal boni ouais moi ça va comment on a vu Jani na kata cercueil salionde les frères non plus na comprend que ne va quitter peut-être qu'on peut faire qu'il donc on peut bien faire tiki sur solo quoi donc bosso on dit matin maintenant on comprend qu'il non tiki sur solo voilà fait non tiki biso mais papier ezani aussi mbio papier ezali biso tu vas ta preuve à l'appui na ça qui bino qui non na loba maintenant on peut dans l'obité papier ça va courir place il adresse ya Jani Zaki na 95 adresse né ngoyo wapi bergère papa s'il te plaît kolondako place yo beaucoup ça vient adresse d'ailleurs kuna mensonge nani lukuta nate on est place muto bergère qui Jani yeyo donc Jani fait on doit faire ndako na non hébergement ah chaque adresse pas né voilà donc kuna yona biso ndako wana ça n'a rien à voir na adresse ça n'a rien à voir donc en tout cas là adresse jamais na comme la ville adresse ya luto yate dernier courrier zap dernier courrier na date totale dernier courrier na auto dernièrement aux alliés à impôt yango la date aux assurance maladie moi ba courir net oya ofi il y a assurance maladie qui les 12 10e mois 2023 voilà parce que moi en tout cas mais lisolo mukando toujours azaki na mukanda za solo non azaki bena mukanda Jana zo mukanda na ye na compagnie qui éthique dans mukanda na ye mais en tout cas pour na mukanda na ye tozana association na bana jeune bana mbinza association de jeunes de mbinza vraiment bon biso dans démarche président biso ça ba démarche wana administrative pour na mukanda Jani quoi za peda pour na ye association idaki Jani trop pour na mukanda na ye azwa ki pe mukanda na ye titi que non de ba pesa 6 mois après 6 mois pour que nous renouveler de ba communication Jani banda ajouter une adresse donc ça fait combien de temps non Jani depuis 2020 Jani adresse na ngai fananga ndenge qui n'est pas naé parce que c'est pas na adresse il est pas na si après qui n'est pas naé après voilà donc Jani a une adresse pas yo ayebisa ko pona nini ayako cha adresse pas na yo ensuite on t'a dit père de famille avant na moi c'était bana raison pour laquelle ayebisa ko ki na cha adresse pas na yo moi c'est plus mela vous avez pas raisonné d'abord moi ça nous l'adresse à kuna te papa va droit na bango c'est normal tant il y a combien pas na ngai faut que adresse automatique pas na parce que première réception où il y a joie ils ont comme adresse na ngai chez Kinal alors tant il y a ko longo ne comme papa oh mais kuna yi en robo ya ba droit basi ba boya ba droit yango ça là bon voilà Passi donc passi na motema mais na makambo nyuso tozali na ndeko la brine na morgue bandeko baboyi ba amona corps ya Jani alali na mabele ozo na lizo ndeni azana do la te olela papa olela Jani tangenani ouais ils va sembler ba sala parce que tout le monde va bien mais il y a des hypocrites. Tout le monde va bien, même la famille va bien. Moi je parle la vérité. Mais la famille va bien. Donc, tu es une formalité. Donc, il y a des moments où on a goûté.
preuve même na kini pas aucun été. Donc là c'est normal. Donc voilà, oh ya longoli ya kasaki ya longoli nkelangani, limbisa nkelangani, mais ça nkelangani te, oh longoli franco. Vous comprenez? Donc ça fait mal à comment on a tenu pas mon père à salika bien parce que mon qui a bateau bazaki aime sous ouais, au lieu longoli ko éviter. Bon film so ba ya ba kanda na bango o yeba tele au salama. Donc ça peut bien mon na été. Voilà. Maleli fara ya qui n'a pas mon accord quand même maleli mabe. L'arme de crocodile, au rôle la té. Balé la raison muta bukani to muta sai AVC songa mais muta kufa le asuni ye kuta role la té donc atika role donc imeke on parlera. Merci beaucoup. Très important. Tu retenir une prêt na passage. En tout cas to pour na bandiroko batika bilobe là baye bakeno Jani za ina adresse na ye adresse Jani za ina Gonesse 12 rue Molière c'est Pichu Mafuta. Yo ndongo chaka adresse à Jani pa na bakata ko ba droit. Non, bakata ba droite dans donc dans un droit normal bakata ngelo ko moko te la cha adresse na ngai moi sina bengani attaque grand frère na ngai quartier na oti grand frère na ngai te que non aye nga dibanda quoi c'est pour cela que non na joie qui na chaque adresse n'est pas na ngai. Merci, courage à toi. Merci beaucoup. Voilà, fidèle internaute, tout ça, mbou les obéta, mais tout ça les forts, je l'ai vu nous mon interview pour et ça la bien. Bonjour président. Ouais, ah, boni papa. Ah, ami. Ndenigo, on va là. Ça va. Donc yo pena aux en a soutien à biso pena 10 000% quoi, ah, mige niema. Merci na. Comment on déroule na kata liba et sali onde. Ah, ben migen haibisio. Nazo zangelo kwa expliquer. Et rappeler ba makambe belé et sali ke nonga nazonga bena lisumutu. Donc moni baliwa hermoto to mona ka no ezana nga liwa na musika. So comme ndenge comme conscience bena ce que ils ont comprendre que no no monet ke bokena guerre. Bobi mailulu ou alaki pembeno lisa sezu ya kwei. Talaka ndenge kozala. Donc faille aza camarade té, aza collègue té, c'est plus que frère. To utine déjà monti qu'il na mabele. Et puis to eko sangana na boulot ango. Donc na oyebate moni ni na employé na place wana quoi. Donc na si so botala ki le besoin mona ki na ki émotionné, nazo ko comprendre makambo ango. Donc na tisiko na réaliser té. Na ebité quoi. Biso to uti mort ko zo bembe poto nango awa. Tozaki na président de Vos, na moi quelques personnes en famille, mais nan de konabiso la brine, na moi na yave Jani Asuka, mais baboyi la brine na moi na ta e bembe na misu. La brine ameka ko supporter muke. Andi machoko na batu bazoko ko réaliser te que notre perdre nde konabiso. Donc toute façon zalagi na tia kufaki alagi na ndako talagi déjà koki na ngopeka kam. Donc yana choc te. Nenge ya zawana zalaki déjà mutu azaki na bomo ina ndako na ye. Akufi dena ndako na ye amoni vivant amoni pe ya kokufa de nyo sone zanini il y a de la choc à sepelit pour continuer à vivre na yuma na bien ata le bembelo nya ota bembelo ni ya komona wana zalaki na ye kuna zalaki na ye avandi na ye babesi bangamna baonde babesi sine ba eko lela biso ndiko na biso aye bembeli na komona tanga kufa ki kuna kufa na ndako na ye amona ki eti a sepeli mais ya zolo baza innocent tanga zolo la kuna na mort la brine na lo baza innocent mige ata muta bomi mutu na masasi soki ba memi na tribunal ba lukelage na ba avocat pour ba défendre alors ya lo bateke na bomi bokotsanga azo luka défense l'esprit a bien boye bitoko dévoiler la tête lo bakaka tina suka. On comprend. Yo pour le bain na biso mama ba na toko tate yo peut dire photo landelo pe bien o pegi sa biso mama ba si na onyo sobota na bango toko ta ba vi na binote to yo surtout ka yo po zongi lisusu o mona erango ya to mélanger ba fierté et puis na to bongisa muke na ebisa ki ba collègue na ngate bo kota makambo na ngaite ezana ma place o makamwane kendaki batu msuso ba yaka na ba pic moko boye. On comprend, mais tu reçois tant le roi mbou les autres dérangés. Miguel, tu reçois tant le roi mbou les autres dérangés, tu solo là, tu expliquer bien quoi. Papa, il y a Janeza Somo. Au moni RFC Komaka pour réaliser en côté. Moi le moni mutalali comprendre vraiment la réalité. C'est très touchant. Très touchant. Et surtout événement moi si azaki na moté maté. Pour biso ba maman de tobotaka moi ça zakana motema monene na bo moi déjà trompé muto a trahir muto a memi kuna boloko azate a fêter na ya renier a regretter pourquoi
atika regretter a renier a profiter sikoyo hein asala ba semblante donc totikele to pese bonne chance a renier a vivre souci ka te pour makila na biso ezawana parce na biso ezali azana bana biso na makila mais tozana mawana ete po ye pas na mawana biso te to moni ba image noko azaki na palais azoya ko sala ba anniversaire na Jom suna kata palais on est solo président mais ezalaki image ya yena kati na mutu azomelisa masanga bon bref na minute o nyonso tokoloba ikema biso to perdre on comprend to na ba justification ko pesa batu te biso to perdre to kolela donc nzamba zo lokumu na we komi quand même azako batela mwana oyo boti na mbali mususu abateli na ndako wana mobala na so kota na ndako wana aliye pa fufu na epe na bloko na yake mais janite mazali ka mutema munene donc a supporter mwana batu mwana mama na ngai yake ka lokola boy na 10 ans tokoloba mwa malamu ne après 10 ans er to banoya otala bana après ça sona 10 ans na bon to otala makam na ye ya tika biso na calme er muso to kosola après ba mabe so mo to lo ba mabe a bloquer biso tout a bloquer bino ndedi boye mona bana ndedi le quoi veut qualifier biso mabe a bloquer biso to pesi raison pona liwa Jani Fayi ya grand frère na biso la brine to pesi raison zwa nyonso. Et puis yeba ngone zawana janya kufi na ndaku na yo mwana mama nanga makila wana ndenge saboye eko tambola makasi liko na yo ozapeno line na mbali wana boye jana bimelo wana ozoli yaya répéter makila déjà ezali na kati ya mwana na ya mama yo kan si libale saka alliance akuto te po mutabi melo fobo bala na batu mseza ko yibika ke loko na em okoma ko mona yo amona isora nzombo a akufuna ndaku wana isora nzombo e bloko to ko leo bongo na nzombo vie Jani akena kanda na ya vie Fayi akena kanda na ye bobenge kizengi mais akufuna ndaku wana nenga kufi na ndako wana makila neza wana atuka mwana mama usa makila makasi niko keneko kokufa kana ndako wana na mabeni yoso basali yo okufi wana mbila pesa kisengi te bolobi makile mataki ekatine oui mbila zo bate abomine moto akolandela makambo yonde na nzambe nini amona kinini bozaki na ya fight tinenga zongaki yo wana otama na ya fight wana conseil ezaki te omoni o c'est comme justification nano après biso to perdre o tout to ya ko samba awa e kozong c'est la biso ata loboko te ata lokolote ya chachi kei ape manaki ma place ali nzamba limbisa na auto nemba na souligner point moko tangu ya Fayi azonga na ndaku na ya bengaki mutu te ke yaya na bino azongi mais tangu akufi mbangu na ba téléphone boza wapi boya ye kweyi to lobate to tikelo na nzambe na yo na vie Fayi na ye moko témoin bango misatu to continuer ko zwa maele kwa ila lobi pe conseil na vie José de Londres ya José kozonga te ata makambu na ye lingi bokota te ya José kozonga te ata batikeli yo Suisse nyonso kozonga wana vie privée na ye elonga na koloba kana bandeko nyonso soki moni na ndaku ezo simba te elo elekitika ezate ya onga na to traité ba minganga bakoki te maladi ekoteli poto mobimba to aka na maladi moko yo belango ngana ngene na kimela maladi wana ekokanga ite belango maladi wana ezaka na palo beli nga atas nga na team na détecteur yango tango ka réseau na comprendre que kota na porte Scantus mais qui sa malade yango ezanini qui sa malade wana ezali soki komelio Scantus comment malade bulungana ko résister ta je combien de mère na poto te nza tozo luka nde ba cadeau du ciel ndenge toza to luka ba cadeau du ciel luka balobaka on a bible fouiller péché ba congolais nyonso partout bozali Sida Bilele José de Londres partout boko mona na Suisse so bo moni ka zongi na ndako wana bobenga biso ezala susu te ko eza retard bobengi biso ndeko na ngai mwasi ngai sena na ebisi binoko na ebisi yo yaya omoni ka ndeko na ngai kufi na ndako na yo okotelela wana okoyindela pe wana ami d'enfance nanga Michuri tozozala na yalobi aza protecteur na ngai Michuri l'éclaireur donc ami d'enfance mon tikile nde tokufeli bana mon tikile tokufeli depuis mon tikile
donc bana mai pena to kolina bango to banina bango indusa ya gondo ya makambutu michuri ngimbi l'éclaireur mona mai donc tous ensemble bandeko ngai to ça no ati ba kunda ve jani bi ozonga sous Suisse nazali donc ça les amos s'organiser côté on na yaki matanga donc na tiki makamche bango et puis ti na ndenge bo accompagner biso nzamba pambola communauté congolaise tout ba reproche tout bopé sarabiso eza pona amour to tambola bien toujours condamner binoté to comprendre ba tout ya internet ya ba TikTok ya ba Facebook partout boza binonde bo alerter bo beti alarme pour makambo ekende bo donc merci na bino mais bo kenango ce qu'on ndenga bien. Et puis José de Londres chaîne YouTube a des retours avec Fox hein des retours avec Fox era ma sera chaîne comment on va dire José de Londres nini ya lobo retour avec Fox de Londres TV ouais donc retour avec Fox José de Londres TV donc bagag ezali bleu tout ezali donc boyebiga ne zalara compteur à 0 des retours avec Fox président Boni pepele mikelanga sous ah tout le monde sous ma trop tant que moni mutudo na kata cercueil na kata libaya sali onde nini non mike d'abord merci yo yebi ba makambo to le kanango nga souci za moko en tout cas lelo Jani Alali to bossa na bana na été so totali bana wana ebita on atali lelo bana ba olinga baloba devant caméra mona na le lisinga mabapinga pasi pesi passe kotala yeti nga bota mina nina za ozana bango na moment surtout en tout cas to bossa na bana wana te quel que soit ba msuto kutana bana banzela au pas en temps aleki amoni histoire etali makambo etali ya mama bango tout ça bisono surtout to yebi ndenge zaleli eloko bombe zate quel que soit médecin lo babo quel que soit police lo babo quel que soit moko na moko à défendre ou à défendre mais pas sur biso na motema to perdre élément wana kei c'était pas le moment. Jani a sali mingi mais kokenda Jani c'est comme ça sali loroté Jani a kufina na ebité na lobango na explication nini ako ke bongote tala Franco tant to benga Franco ezolo banini yemoko selon nga pesa ki kombona ça na biloko belé Jani a sali e belé na art mais merci na biso kaka na oyo maman présidente union surtout ba contribuer vraiment merci tobo sanate samedi biso no stokuta na wana tous les là tozalana samedi moko était tika lango oyoyo parce que kuna corps les autres déjà les lots donc lobby donc dans le 18h déjà ba ça checking les lots ko commander lobby donc ma camion c'est ça la déjà au bord ya mbakor kuna tous les laïers vraiment na monter maman ko des autres ezalate bon moni a organisation de tozalaki c'est vrai une organisation surtout il y a muke erreur sans rater mais quand même elle équipe bien participation à Batunio surtout aussi bah journalistes merci beaucoup Naomi Kenyema vraiment merci beaucoup depuis le début aux Akina Biso Bandegonio surtout en vraiment et le Guane touché Biso Ming Tobo Sanate et le insistance n'angezali bana hein bana bano batika liwana en vraiment tous en abango ceci totika biloko fingana babiloba loba après makamono surtout Tobo Sanate na souke lo romso yo botama et osala nanini mais au etali côté à maman na bango il y a la brine nzambe a jugé kanaye parce que mutu tokoko loba liloba mais Tobo Sanate o tokoloba peut-être ça les fêter parce que naza mutu mais oyo nzamba bongusaka likolo ya mutu ya ngondeleki admettons que mutu mso za na premier étage azomona bateau bazana C mutu azana deuxième azomona pe bateau mususu bazana C azana troisième azomona pe bateau mususu bana C mais n'oublie pas o azali likolo ba étage nyo surtout et ya omona nyo surtout les kaka donc les nzambe tout ce qui nyo surtout il est moura gérer ma ramena courage président to so na fauteuil de to kozai na fauteuil